Baya basi bosalaka attention na ba vie na bino makambo ezoko lekaka mingi na kaka na ba fille baya basi ba petit android na âge ya 18 ti na moins de 25 ans pour na nini boye lisolo o epesinga cher de poule ça singa pasi ya ko sakanate ya ba fille ebelo komona na nzela zoko leka libumu evimba yo kanisi zemi nzoka zemite mais botu na ye zibumu evimbi boye pona nini akozanga ndenge ya kolobela yo tala lisolo ya Lorient ya epesinga pasi na République démocratique du Congo précisément na Lubumbashi ou Ntanchi et pa wapi Lorient akendaki kozwa kisi azwa kabongo kaka mibali ya bien ba député akutani na libabe malchance ya Kisi azwaki etourné mal libumu na ye ebandi ko vimba lokola zemi 2 ans abota kate. Qu'est-ce qui était réellement passé? Et Memi Lorient na liwa pasi ya kosakarate yango lisolo to kobete la lelo ba ya basi bokota boyoka lisolo ya lelo. Toko kenepe lisusu na province ya Bandundu précisément na hôpital général ya Vanga bandeko ba hôpital général ya Vanga et pa wapi population ba salaki désordre ya kosakarate ba yengi ba remplacer bango docteur na bango oya swana ka bango kuna ba boy balingi ba remplacer docteur te ba tika kaka docteur ozaki liboswana et pesi mbutu ya kosakarate tokozongi na na émission ya lelo kaka na émission oyo tokosola makambu ya Laurent Sokoko toyoka ki alinga ekosala rébellion yemoko alobaki yango tunasebino kasi azongi na raison à comprendre que makambo kende boye ayebi sor ya Bosco Tanganga sor ya batebele kosala rébellion za kali palangu bate okoma motomoki kaka boye et puis andimi yango asu conseil et pas ya artiste musicien légende alanga Nzembo Koffi Olomide oya talisie le bien et le pour ya makambo alinga sala suka nango asengi bolimbisi est-ce que bakolimbisa ye tala kunseki tala kumamba tokende na province ya Bakongo epai wapi mbutu mbute kota kimingi epai ya basoda précisément ba policier boyebi ke musala ya ba policier zali ko batela ka bongo population na ba bien na bango est-ce que bango bali ko tosaka yango wana général Israël Kankou a sala ki causerie morale a expliquer ba soda oyo il faut expliquer bango kitoko tokolobela on peka kana émission ya lelo. En Afrique du Sud, bakangi un faux docteur, c'est-à-dire qu'il y a qui infirmière dans la République démocratique du Congo, a salisi ba faux document comme étant docteur, n'a pas vraie ordonnance yaya, banomai plus de 500 malades ou à traiter heureusement à ta moutumo côté, nanu akufa kasi. Afrique du Sud n'est pas un pays comme les autres, bakoinae docteur wana ali komona ate tu la muzia zaza, to koye sabino komona et puis to kozonga na ba image na ye kala mingite awa. Voilà. Les femmes qui ne sont attirées que par le matériel, sachez que les hommes ne vous voient que comme des prostituées et rien de plus. Parce que soyons clairs, lorsqu'une relation n'est basée que sur l'argent, il ne s'agit plus d'une véritable connexion. Il s'agit d'une transaction. Il ne s'agit plus de l'amour. Il s'agit d'un échange de services. Dans ce cas-là, l'homme sait qu'il achète ton attention, qu'il achète ton affection, qu'il achète ton corps puisque ce n'est que ce que tu peux lui offrir et c'est ce qui l'intéresse en plus. Et une fois qu'il a arrêté de payer, une fois qu'il arrête de payer, tâche qu'il en a terminé avec toi. Et le pire, c'est que ces femmes-là pensent qu'elles manipulent les hommes alors que pas du tout. Elles se dévalorisent elles-mêmes. Aucun homme ne prend au sérieux une femme qui ne s'intéresse à lui que pour son matériel. Aucun homme. Un homme sait quand tu es là pour son matériel. Il t'utilise, il te donne le matériel que tu veux, tu penses que tu l'utilises, mais en réalité, il t'utilise. Parce qu'il te donne le matériel, ça souffre de rien, il a son matériel. Il te donne, il t'utilise. Une fois qu'il en a terminé avec toi, il te met à la poubelle comme un torchon. Et dans ce genre de relation, l'homme ne se projette pas sur le long terme avec toi, il ne te respecte pas, il ne te considère même pas. Pour lui, tu n'es utilisé que pour des moments éphémères, pour la ken, comme on dit. Tu ne sers qu'à ça. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokoyo Télévision bisika nyonso to bozwami. Merci la confiance peu fidélité bozali kopesa programme oyo Radio Lokoyo masolo et pas wapi chaque fois tokutanaka pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na sepelaka mingi yo obenga kabiso tata Pelende. Voilà. Désormais, tu as créé un programme autour de Bengango, Masolo na équipe. Na katia Masolo na équipe, chaque jour à partir de 19h30 heure de France, heure de Paris. Ceux qui ont participé avant déjà pour na yo participer. Bah si je zali ebele binope, botala kabiso aba papa ya boania, ba ya boania, bozana ba si je ya kopé sabiso, bo pé sabiso tokota de sabino, tokosolango au cours ya émission Masolo na équipe. Pa iwa pito kutala ka na ba pasteur Alpha Mpolo, ex Zabolo, tokutala na ba papa Alexis na Bundes, pasteur Alpha Mpolo zali bongo na Matadi, tozala kana ba commandant Congolais Anderson de Jobour, azala ka bongo na Afrique du Sud porte-parole, ya communauté congolaise na Afrique du Sud, tozala naba Tatando Simao ya zali bongo na Royaume-Uni topé na Angleterre tozolaka na mama na biso mama nene mama oya bazosalisa bo pikiliki ba okundu ba nzoto soki pe AVC betio ye akozongisa na bakisi bongo ya bokoko na ba nzete. Donc ne ratez pas ce grand rendez-vous à chaque jour autour de la cap pour na kosunga communauté na biso partout zali ko na biso ya partager émission peut-être émission lelo et sungi yo temps yo ko partager et ko sunga ndeko moko songolo et sikamoko pakala. Voilà. Tobanda malamoko na information oyo na Bandundu précisément na Vangu, voilà na hôpital général ya Vangu et pas wapi médecin directeur oazalaka kuna ba patient ma mesana ye asalaka oya ko sala asunga ka ba patient ba mona ka ba ye remise et reprise balongola docteur wana batia docteur mususu ba patient pe population ba sepelité balinga remplacer docteur na bango pour na nini est-ce que ba avertissaki ki bango to ba avertissaki bango te to yebi ke hôpital ya l'état ya mandat ya l'état esilaka ezate ke soki mutu ata asalaka bien ata asalaka mabe soki mandat ekoki ezaka normal ba changer kasi naka oyo na ebite elekaki ndenge nini pona population etelema etomboka boye batikela bango docteur na bango landa reportage ya muninga na biso ndenge a expliquer elekaki ndenge nini bolanda. Nazomema bino na province ya Bandundu précisément na hôpital ya Vanga bisiko yo wapi masasi betami kuna na ndenge ya kosakana te population ba se révolter pona nini bozolanga video oyo bokata botinda ngo na ministère ya santé na banzi bino no so boyebi hôpital ya Vanga na réputation na yango na docteur moko azakuna kombo na ye docteur Igo ba résultat ya kitoko na ba spécialité na ye et toza même na ba témoignage bato ba utaka na bamboka ya musika bayaka ko se soigner na Vanga kaka pona ba résultat ya docteur Igo médicament ko kamwa bayambala moko na docteur mususu soki bakenda yo kozwa ye wapi na ba policier na sima asa la remise et reprise forcée balongola ye po ba remplacer na docteur wana. Yannick Makonga pesa biso na nous cartouche et on revient tout juste après. Vous écoutez tout ça autour de la remise et reprise. La population de Mossam s'est soulevée. Moussaou eza hôpital moko eza réputé. Biso tozo uta musika tozo uta Kinshasa tozo uta Kenya ko tobi ke traitement za malamu. Maintenant komona ba biloko ya boye ba malade bazana ba mbete bazo kwa kotele mateko comme na ba saki boye na mukongo. Moye to ti message ko ba palpite wala no to ba malade ba bali ko bali ko piquer ba crise kuna na ba mbete. Ba kotele mandeli ba ko kimandeli limbala liboso to mona na hôpital masasi ebeta boye. Ça c'est bête mi pare balingi bas longola docteur Igo bacha docteur mususu Igo alo docteur asali nini et puis remise na reprise ya ko sala ngona la police te akosala ngona docteur mususu akoya basali remise na reprise bon oye combien masasi boye ba malade bali kokima na bazamba. Chers compatriotes na banzi bomoni nazo ebate pona ko sala remise et reprise dans un hôpital il faut boyana ba policier motif yebanité. En tout cas, bandeko, bokata vidéo oyo, botinda ngo na ministère à santé, ministre à santé atala makambo oyo.
makambo eza clarté. Ministre de la santé, landela biso situation oyo. Yaya kotomboka to kokoma motomboki, c'est facile ya koloba, mais ça prend du temps. Au message qu'on vend dans la ville, au que nous vend dans Zamba, c'est pas peu de choses. Dans mes collègues, tout le monde comment est-ce qu'il y a Laurent Sokoko autre qu'on présenter des soutiens possibles. Vous voyez déjà, il y a Laurent Sokoko à Bandara pour soutenir combattants de l'époque. Il y a Mboke je salue, commandant et so, ça est belé et puis par après, il y a qui kokabwana y a comment qui bongo beaucoup plus na langanzembo légende ou abiso Kofi Olomide. Tout le monde a une image comme ça. À notre grande surprise, Alekaki a commis Motomboki pour Abed Achouba, PCE, il paraît entre parenthèses, RTNC, Hotel Invest, consort à Sili, qui a lobby trop, c'est trop. Il y a un salibongo mouvement, il y a une ex-phase, il y a un pouvoir en place, il y a Mandoki. Est-ce que, à Kenda qui font, tant que ça vidéo, à ça qui voit, plutôt, ou dire que mon épée, à Bandi Kosangele, que soit dans la chat, finalement, on ne comprend plus rien. Mais comment est-ce que ça a Kofi Olomide? Ce qui a banni rébellion, cela veut dire que Kofi peut avoir comme un rebelle, patati patata. Ndoka, Yemoko azongi na raison. Alobi yango clairement, asola ki na langa nzembe Kofi Olomide, ayebisi makambo ekosala, ezali malamu te, senga pardon na chef de l'État, pena peuple congolais. Yango ya Laurent Sokoko asalaki. Landaye. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Tshilombo Tshisekedi. Monsieur le Président, après avoir causé un entretien téléphonique avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, Kofi Olomide, naye et puis nanzela naye et pas nayo, Monsieur le Président, il y a présenter excuse nangai et pas nayo, Monsieur le Président. Oyo nyonso na lobaki, propos nyonso na lobaki na réseaux sociaux, son Excellence Monsieur le Président, naye kosenga yo bolimbisi. Contact nyonso na zoaki ya malamu comme ya mabe na yepa na yo, Monsieur le Président, kosenga yo bolimbisi. Limbisanga, Monsieur le Président, nazali mwana na yo, nazali leki na yo, Monsieur le Président. Otikala jamais koboya koyambanga mokolo moko na téléphone, Monsieur le Président. Ezala na 3h du matin obandai koyambanga. Ezala na 2h du matin et obandai koyambanga. Minuit, 23h, 20h, 19h, 15h, 14h, 12h, Monsieur le Président, obandai koyambanga na téléphone. Monsieur le Président, Nanzela et ambassadeur Kofi Olomide, ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, Nanzela naye, moi étant qu'entrepreneur, étant que mécène, moi je suis apolitique, Monsieur le Président. Naye pa nayo, na fukami et pa nayo, limbisangai, na sengi bolimbisi, Monsieur le Président, na ko répéter les choses à propos, na jamais, na niveau à réseaux sociaux, tous ces consorts. Naye pa nayo, Monsieur le Président, olimbisangai, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Na kombo ya Tata Nzambe, na kombo ya Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Monsieur le Président, nazali bantu lokola yo, nazali chrétien lokola yo, olimbisangai, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tokende na matadi epai wapi ba policier ba ali kosala ka bongo mbutu ya kobotola ka batu ba bien na insécurité nzokande musala ya police nationale ezali ko protéger population na ba bien na bango. Général Israël Kankou azongisaki ba policier ya matadi na raison lors ya
causerie morale to ebi yango na matadi kuna mbutu ba ezaki ba marche ba sala ki ba enseignant grève ba enseignant na ebité yango parce ki mbutu mboka matadi gouverneur matadi to nito ka kimia kuna na matadi parce que matadi ezali moko ya ba province miroir moko ya ba province économique ya mboka na biso République démocratique du Congo yoka makamu oyo général Israël Kankou ayebsaki ba policier niveau ya matadi bolandaye bamoyibi bazoyiba na kati ya matadi bakupe de route bazokupa route na route ya matadi bakuluna bazoba vrai na matadi ngai na bino tina na biso nini na fonctionnement na biso ezali na bamission mosusu kobatela bato na biloko na bango mais soki bato wana tobeki bango baincivique bazobebisa population bazozokisa population bazobotela biloko ya population ngai na bino mosala biso nini nasengi na baoyo bazoyoka malamu bayoka malamu bayebisa baninga mosusu bayoki malamu te. Nous sommes appelés, moi et vous, de sécuriser la population et garder ses biens. Dis-moi note, moko na information, moko na arrestation, moko na kosambisa, moko na kodefere, moko na kosala ndenge to sa cycle infirmier yango na to kosala bilode batamboli ndenge batamboluki baluki bazui information bayebisi biso tokangi te na bango basambisi bango batini bango esika batini bango etali biso suste biso zini kazama tinda dekonia histoire wana chaque fois de la mouki na tango na bwima beti basasi bayibi na soyo kate baviole na sima ya damar ezosala parade kuna bakuna babina machete siko le basala makambo na ngare na kata boka population avec les gens boko na solo babia biso na bila qualité ngana finga ma ko le camino so boye balate alelo na lobi ma finga wana to sala nini ekesira nini biso foto sala kusala to sala kusala nini na kati ya discipline na kati ya mibeko. Attention na droits humains na droits de l'homme. Mibeko oya mboka ezayo ndo sali yango te. Yo zo fait respecter mibeko ya mboka. Moto ayibi tokanga endele nini? Totaka endele nini? Mutu abomani, mutu akatene machete, mutu tosaka ni boye bidele tosala kango. E sala mandenge wana. Ngai na bino toto se mibeko ya mboka. Population azan ZTT. Population zeli moto biso kobatela na biloko na ye soki ozala muluka na maboko ce n'est pas soutenir kobetela moko manyoso sans liquido. Je suis très content d'avoir un de nous été condamné pour la acte ya Bozaki. Tous les moyens sont possibles à part l'utilisation excessive ya force. Faut doser force na yo soki na bato ya bale témoin ya makolo na stade muninga kati muninga moka to babia kati mabe elekisaki bobo yo ozo kisabatika yo okorépondre ba acte na yo et contre la mission de douter toute la police du Congo central a tué une seule personne un individu qui a tiré donc au Kangayo Kusam bakokondane yo lelo zobe na bato ya mutu na mutu komanda ngai moko attention na utilisation de force il faut forcer la proportionnelle à l'attaque avec une légitime défense il faut menacer et faire yo contre mutu sans protéger. Moi, je suis il faut utiliser force wana pour justifier la légitime défense. Il faut accorder la répressive de la loi dès qu'on va légitime défense. Comme vous avez dit, on a négocié la bague ici. Vous voulez le coacher qui a coûté les tamailles, il a reçu la main de coudre qui a le toko, au côté de ça, on a la et donc, comme moi, c'est là, c'est un danger. Il y a un code de la route. Babiko da tusa pese la kenge la kode la tupo batwa mais pese ni moko na balabala langwe na tuni yo muta langwe bo pese tu direction ya malamu bo direction malamu ko réglementer ache prrr le kana droit to kate kutela maninga babolali bo ye muta malamu aso mala defo. À l'issue, quelques conseils ont été ya to kobetela osika bo lisolo oyo salami bongo na Lubumbashi ou en cheval na Kinshasa lisolo ya mwana mwasi oyo kombo na Lorian yaya Baya basi ba mama bosalaka attention vitesse oyo mukile okende nango e bandi ko pesa batu mutu ko soit ba petite fille même ba garçon ba komi ko linga toujours na envie ba zwaka mingi ko zwa mingi il faut ça na ba koki. Alors il y a certaines personnes au babotama déjà akuti papa na mbongo
akuti nyonso to ezali akoki osala oyo aza nango besoin boyebaka yango mpe soki mpe mbongo eleki mingi ekotinda yo ere moko osalaka mpe bisala sala pa bato ebele akei oyo akei kosala BBL akei kosala boye ezalaka parce que mbongo ezali ebele ebandi kopesa ye mutu koswa eloko akosala na mbongo wana ezali te soki eloko akosala na mbongo ezali te pesaka ata ba orphelinat kabulaka ata babola te voilà misusu mpe azokoluka kaka envie yaya le milieu compte yo oza na mbongo te oni bacamarade kaka oyo basi bazwa mosolo complexe wana epesaka malamu te boyebi ntina nini na bakompani mingi to na bakelasi na baekole balingaka te bato bata bilamba ya ndako balingaka toujours uniforme d'ailleurs quand on dit uniforme là c'est que bino nyonso tout bozali égal bozali ndenge moko ono ye ataka ba versas ya ataka ba école simbaka te yango balingaka bana bataka ba uniforme pona complexe wana ezalate te. Alors, ndeko mwasi oyo na kombo ya Lauriane, une très jolie femme, avec 23 ans. Lauriane akufi. Akufi nini? Akufi na zemi ya munene. Zemi yango ekotaki ndenge nini? Lauriane azali ba fi oyo balingaka vie. Balingaka maka. Mama soko boti mwana na yo. Papa soko boti mwana na yo. Okoyebaka mwana oyo alingaka vie, mwana oyo alingaka makaminene, voilà, yango terme to employaka mwana oyo alingaka makaminene trop, makaminene ya ndenge nini, alingaka somba boy, sala boy. Alors tangu ba oneko sombela, tangu ya kokusi 18 ans a commis na 19 ans, 20 ans, 23 ans et surtout jeune fille. Boyebi batu balingaka mingi ba jeune fille. Lauriane akomaki kolingaka ka ba papa ya mikolo, ba député provincial, ba député national. Pour la nini, parce qu'il a besoin de mbongo. Jeune fille à se sacrifier pour l'avenir, à venir naïe pour la mbongo. Papa ya Lauriane, tala pourquoi le divorce n'est pas bon. Parce que nandaku oyo papa azali un papa responsable ako dresser bana ata mwana banimbilinga bilinga soki papa azali wana akosunga mwana bazonga nandela un papa responsable. Alors Lauriane papa na yena mama na ye bakabwanaki. Bakabwanaki, mama atikale quelque part, bakofanda kaka yena Lauriane, na baleki na ye mususu. Papa pe akei asali vi na ye, abali mwasi mususu aboti. Koto Lauriane, tellement comme kolinga vie, soko ake na hotel Caravia, ake boy ake na centre ville, azomona baluka vie. Alors Lauriane bandi koluka mobali ya mbongo. Kaka influence ya baninga, ba camarade. Yeso ka bino ba camarade bazwaka mbali ya ba libanais, ba député national, ba député provincial kaka ndengo wana. Oh, muninga matuni yozo lala, olala pongi kende papa moko na Kamalondo. Papa Kamalondo pesa sika moko ya mystique Papa wana Kamalondo akosunga yo ko mona ndenge akopeso makambo yo moko mona orozwa makambo. Na ndenge nini orozwa mbali ya bien. Bref, Lauriane akei pe na Kamalondo pa ya papa wana pe asokolié. Car nezaka basokoli na esa chaque fois yo kei pa nganga okei pa mutentel asokola yo mwasi kitoko akosokola ka ya pamba ndengo wana asokoli yo mutakala ya za ili bende to ndenge nini donc bandeko ba sokola ba pa nganga déjà yebaka déjà mabeza la makasi est-ce que komi botelanga ba j'aime basokoli ba pesi o ba ko pesa ye effectivement esimbaki Lauriane akomi ko zwa mibali ya mbongo ba député bandi ko zwa Lauriane aketi na Kinshasa ba Lauriane abima donc sur les 500 députés ya ko matin na ba 300 déjà té député ni ya ebité ata ba oyo mususu ba lo la TV ba lekaka na TV to yei bango ba pesinga na ba kombo na bango metotanga ba kombo na bango té Lauriane akenda na bango. Alors Lauriane et ko sala ke azongi sika na Lubumbashi et pa mama na bango doki mama moni mwana ya 23 ans mutu eleki doki mato eleki mutu ya ko sakalata biyo mwana zo pekisa yo vieza la kandengo wana te ozaina no mwana muke ya mama bondela ka papa tangisa yo classe yo linga ka vie appréciée eza malamu te en tout cas maman en avait marre ayeko bano makambo onga na supporter yango te mama bengani Lauriane nandako lokola papa Lauriane pataka na Lubumbashi Lauriane alungwe pa mama na bango olia ke na ndako na ye a préféré akende pas papa na bango pa akenda déjà kuna Lauriane akiko fanda siko pa ya papa na mon papa ko boya te passa ali mwana na ye parce que mama na bango o kuna ayebi pe Lauriane balek na ye kuna bayebi pe ya Lauriane abandi ko fanda kuna Pendant que Andi Kofanda kuna Lauriane a commis sous maîtresse ya kosakalate côté à Kende Kofanda et pas papa na bango. Et ça côté à
et quand on a ma golf mandamba kotango alors ye côté wa donc ba député provincial bazalaka trop ba tu ambongo bazalaka trop donc akuta na pena papa moko boy donc papa ya mutu ya mbongo ya kosakana tu balinga ba jeune fille ba koma pe ko bimana ye et ko sala quelque temps tant Loriane afani papa na bango oh libumu ya Loriane e bandi ko vimba e bandi ko papa tali boy mutu ya saki papa eza mama na bango ofana papa mama na mususu wana ayebisi papa na bango so mo atake Loriane sana zemi andeni o tenga na mama ya chose na zemi libuzemi e ko za ata ba 2 mois 3 mois déjà ba ekile ba 4 mois papa atali Loriane oui moi na ngali mwandi ko vimba yo zo na zemi o na zanga zemi o saka danga awa yo ko pesa nga so na quartier aba yebi ngai mutu ya sérieux allez zongo sa biso bana pa mama na bino papa ya Loriane azui Loriane azongisiye et pas ya mama na bango mama abiyo ke na ipa papa na bino bien ba yo na buna yo ko zonga awa na zemi bon elle ne pouvait plus rien faire parce que papa bengali sa mo na azui Loriane bandi ko vanda ba tu ya quartier bandi ko muna Loriane na bana akonta ko bima akomona ba faiblesse peut ka lokola ya moi si ya zemi mais normal ba tu ya quartier Loriane moi non ndumbo moni asuki mabe azui zemi ça a combien 9 mois 9 mois ko karaté ekoki Loriane a botité 10 mois 12 mois a botité une année full Loriane a botate et ça li une année 6 mois li bumpende ya moi si ya zemi normal na zemi normal une année 6 mois to bano ki ba 2 ans maman abisa c'est quoi ça oh phénomène nino entre temps ba memaka Loriane hôpital so Loriane hôpital ba mon eloko mokote ba l'hôpital ba mon eloko mokote une année 6 mois ba tu ya quartier ba ndi ko yimba mais petit peu mo bininga mama abi makame ko makamu susu ba mema en hôpital ya suba tala ba non moi na oaza na zemité mama abi moi na qu'est-ce qui ne va pas nini boye donc ya zolungulo bate loba au lieu que loko ya moto qu'est-ce qui s'est passé nini boye l'horaire zolungulo bate mama abi non et osuka boete mama a mema e pa ya médecine traditionnelle pas ya ba koko et pas ya papa moko boye papa mususu oh ça de saraka ba kena Loriane kuna papa wana atali mais libumu oyo mwana bino botuna ye asala nini akuta na nani parce que na omuna awa eza mwasi moko nde azana kati ya libumu na ye yaya mukena makambo mukili oyo eza na makambo bayaya ya basi boyo kaka bana ya mikolo oyo ba petit android bino boye baka kaka je sais I know kunieso nayebi munuke zaba boye baka nini yaya les oreilles ne dépassent jamais la tête est-ce que beaucoup ya basi moi si o akoti na libumu ndenge nini loba et bandi ko kanga yesi ko pema Loriane a combattu na niveau pour na sala sel les obima sous-souté doki aura une semaine 2 semaines 1 mois sel au seulement bala moko doki akoba étouffement ko sakanate Loriane a comment subiente ba c'est maman loba pona basunga yo loba ba bigisa yo mobali ya suka ino bimaki na ye ote odana sambala oh non papa moko boye asa businessman asa soki diamanta asa pona babilanga kafa sa kala Lubumbashi ba pesi na kombo na ye pete boko ba epé papa wana mwasi na ya ote ko kufa yaya ezalaka important oui to boite awa ba passer ba non makambo échangea mikolo soki bobali ya kufi ba ko sokola pe mwasi te mwasi ka kufi ba ko sokola mbati yaya coutume dali coutume soki mobali na kufi il faut ba sokola yo soki mwasi to kufi il faut ba sokola yo ba to ebero abenga ngo ko bungisa alors qu'est-ce qui s'était passé papa oya suka ko so ya Lubumbashi wana papa wana mwasi na ya ote ko kufa. Ça fait 2 ans, 3 ans. Papa, on a tellement bon vanta, famille à moi si ba sokola été. Ce qui va bien ko sokola pour anini, on ne sait pas. Donc papa on a qui na botutu. Boyebi yango ndenge balobaka soki mobali ya kufi moi si esenga kaba bungisa.
na yoka ki epa baluba ezalaka bandenge be badreswa kasai bakozwa mwasi bakeina noko peut-être na Carrefour moko bona 0h du matin basali fête wana ba libérer mwasi monsieur ezalaka ba sokoli mo ya moto monsieur ezalaka obimina ndeko boba ezalaka ba catégorie ebele yebisa biso ya province na bino ezalaka ndenge il faut babongisa topé monsieur ezalaka balukeli yo neti mwasi balukeli yo mobali moko boye bokeina efeti mbala moko esili bokuta na rapé susu te esili bututu wana elongwe mobali pe lokola bakolukela mwasi moko bokeina o décharger ba charge wana poko ma libre yesikoyo basalaki yango te alors bututu ezalaki na ye et puis sengaka bokende kaka mbala moko soki peut-être papa wana lingaki ye Lauriane akendaki na Lauriane kaka mbala moko elinga osila nango mais soko ozongi deux fois bo tutu asake mwasi wana abimi epa ya mobali akotaki Lauriane na kati ya libumu yango wana avandaki na kati ya libumu Lauriane ba butu wana avandi na kati na ye po famille esukolaki ete ya makambo sana mokili oyo yango botele makambo wana c'est vrai nganganda expliquer bango ndengo wana bi c'est vrai wana mena papa aisa kiyo mwasi na ye akufa oui aisa nga mwasi na ye akufa déjà mais aisa nga makambo ya kosote ponga na yebi yango d'ailleurs mwana ya 23 ans mwana waza mutulu ko akoyeba makambo wana ndenge nini voilà c'est que c'est important ya mwasi ya mbali zalaka proche ya papa proche ya mama ba expliquer kayo vi bino bana ya mikolo bomo lokola boyebi nzoka boyebi te Zemi wana to libumu ekokisaki 2 ans. Tango maloko ba 2 ans et 2 mois. Alors, lokola Lauriane a komaki une impossibilité. Ya kosala sel, ya kosala surtout elle ne pouvait plus vivre. Quelque temps après, Lorraine a succombé. Lorraine a kufaki. Bakundi maman alela mwana na ye papa tango ye, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Tango papa yebi, papa pe a yebi, ye tata wana o mwasina ya kwe. Papa kendaka matanga wana me alinga yi kolobati ya. Yozo mona papa oya kosa na âge ya papa na bino. Mozo préféré ko bana na yebi te ba ya basi bazalaka ndengi nini. Mama bendaka bana matoyi, papa bendaka bana matoyi. Là d'ailleurs, c'est très mauvais. Tala li solo ya mukie to bombela kiyo pona Lauriane yango wana. Ete ya bino hein. Ete ya bino. Là d'ailleurs, c'est très mauvais. Pas si à Kosakanate. Tosuki Awa, n'oubliez pas, rendez-vous pour la émission Nabiso. Il y a pourquoi. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana